La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Rendez-vous ezaka moko bandekonanga, rendez-vous ezaka moko le 27 juillet bientôt là concert ya papa na biso Mike Kalambai na stade des Martyrs. Alors bandekoto profiter to somba ba billet car ndenge zaka na système moka bien. Profitez somba billet na yo pour kalate to ça la sold out kande baloba. Donc profitez somba billet na yo concert eza le 27 oyo donc le 27 ya mois au juillet toza na stade des Martyrs. Donc pour profiter biso nyonso et ozala malamu mingi. Alors tolanda lelo toyena tolobela likambo yo affaire ya pasteur Mike Kalambai na Joël Tumba eza nini bandeko nanga eza vraiment nini likambo na internet e banda ndenge nini likambo ekosila mokolo nini nani aya na likambo oyo na réseaux sociaux yango bomoni Xile Boteloa TV aye vraiment liboso na bion tolobela nanu likambo ya Joël Tumba na pasteur Mike Kalambai poto koma monango ekomi siko sérieux e ana batu mususu balobaka ke pasteur Mike Kalambai abimaka na Joël Tumba pasteur Mike Kalambai akobala Joël Tumba moi so bazo présenter biso au pasteur akobala eza Joël Tumba selon batu ndenge ba memela kango mais lelo to komona ke likambo o biso to lobaka eza autrement moi si o ba présenter o biso to bulaka o biso to kanisaka peut-être lobi kuna pasteur Mike Kalambai soka linga bala et ozala peut-être lokola maman na biso Joël Tumba or eza nango yete alors bande konanga yango lelo bomoni Xile Boteloa TV aye na ntolobela likambo soki pe mwasi yango aza kande balobaka donc soki pe mama aza soki pe madame aza lelo nde tokobimisa tolobela na likambo ngo toyeba po mwana bato Joël Tumba akomi pe victime tozonga bo Joël Tumba tokende bo Joël Tumba toleka bo Joël Tumba alors moko ya ba abonné to moko ya ba ami fidèle to moko ya ba abonné fidèle ya Xile Boteloa TV amekaki vraiment kobenga biso pona ko expliquer biso likambo ngo nini oyo ezoleka entre Mike Kalambai na Joël Tumba bando nanga na pesi bino mbote sika nyonso bozali mbote na ba abonné tout o bolingaka biso mbote na batu nyonso oyo vraiment bolingaka Xile Boteloa TV mbote na bayo bolandaka mbote na bayo bopesaka confiance alors nzamba lola a pambola bino ka nda loba na système moka bien ce que za mbalano ya liboso o kotina Xile Boteloa TV au s'abonner au commenter au liker au partager surtout bo ça na rater ba partage donc ba partage na binonde ezalaka force na biso donc tango kotina Xile Boteloa TV tango s'abonner ko bossa na te kende car na cloche de notification activer cloche de notification pour que mbala sima tango to sa ba analyse na biso et komela yo esika nyonso au troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Alors ndeko nanga tango s'abonner ko bossa na te partager biso na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp donc tindela baninga lien panza lien na bandeko nyonso bayeba awa to ekolobela nini donc bayeba ke awa likambu esi ekwei yango to ekolobela awa liboso na bino.
Alors bande konangai sans oublier na koki jamais ko banda émission ça na pesa bayanga mbote attends nozolo bobonamu na maman Yvonne princesse Allegria donc merci maman je t'aime beaucoup mbote esika ozali wana toke na linda bukulu ya balinda koto tozota la Madeleine Akeita soto kebwe orange officiel soto ye koto totali papa na biso putu machallah babalobi gare centrale tombé Wembeck c'est Paris tant toloba Wembeck c'est Paris to mona directement papa na biso putu machallah wana toke na États-Unis to moni chouchou botelo ya yango yo esiko zali chouchou botelo nzamba lola apambola yo alors bande konanga to kota directement na lisolo na biso likampu ya mama na biso Joel Tumba na pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai na Joel Tumba soki réseaux sociaux lelo et ebi Joel Tumba soki lelo réseaux sociaux et comment lobela Joel Tumba eza grâce ya Peniel Samba. Peniel Samba nde abimisa ba secret mususu oye kana mako bima na internet te. So lelo biso to yeba Joel Tumba, so lelo biso to comment lobela Joel Tumba. So lelo ba secret bima na internet pour na Joel Tumba eza Peniel Samba nde abimisa rango. Nanga na yo ndeko zolandanga to yeba Joel Tumba te. Nanga na yo ndeko zo j'aime na vidéo na yo ndeko zo partager sikonde na loba boto yebaka Joel Tumba te. Alors to yeba Joel Tumba na internet, to yeba Joel Tumba na réseaux sociaux concernant Peniel Samba. Peniel Samba nde mutayela biso Joel Tumba na réseaux sociaux. Peniel Samba nda bimisela biso likambu ya Joel Tumba. Nde to ya na Joel Tumba na réseaux sociaux. Alors le Joel Tumba comment ndenge na pasteur Mike Kalambai eza par rapport ya makambo Peniel ya kana na réseaux sociaux après divorce ya Peniel na pasteur Mike Kalambai Peniel a biso ke moi si moko banda ko déranger foyer na ye moi so bango ba bokola ka moi si o bango ba zwaka ba tsaka na ndako na bango moi si o bango ba memaka ndenge selo ba raison o Peniel a pesaka moi si wana izalaka Joel Tumba nde ayaka ko menacer foyer na bango Peniel Kalambai Peniel Samba kwa za su Kalambai tesia lungwa Kalambai Peniel Samba abimisa ka likambo ya Joel Tumba na réseaux sociaux pour na ko salir réputation ya Joel Tumba abimisa ka mo pour na ko salir d'abord réputation ya Mike Kalambai ndenge bino mo boyebi ke Peniel banda boya na pasteur Mike Kalambai alinga mingi ko salir réputation ya pasteur Mike Peniel tanga ye ko boya na pasteur Mike jamais aloba bolamu ya pasteur Mike ce ka ye na internet ayaka toujours pour nous salir réputation ya pasteur Mike bino mo boyebi na couple ndenge zalaka mwasi na mobali soki baboya ni mutamtalukaka bima na raison mutuna mutaluka zwa raison koto komona mwasi azoluka zwa raison na ndenge ne koto po komona mobali oluka zwa raison na ndenge ne donc mwasi na mobali soki déjà basali séparation mutuna mutu alukaka abima na raison na ndenge na ye yango bomona Peniel Samba aluka bima na ba raison na lisola ye na pasteur Mike aya vraiment koluka obima na ba raison koto musuto mona pasteur Mike mabe koto musu pasteur Mike azabo toyoka nyonso na internet nyonso otokana ko oyekana ebima te ba makamsu ebima na internet e kana même pas toyo to kana ka même pas koyo kango to kana ka même pas ebima na internet mais ebima na internet grâce ya Peniel alors lelo maman na biso Joel Tumba ayo bima victime est-ce que boyebi que so lelo pasteur Mike Kalambai ya obala mwasi muso abali Joel Tumba te boyebi que Joel Tumba e mususu réputation na ese baby à propos ya ye la relation na pasteur Mike Kalambai po yana bato belé bayebi que Joel Tumba abima to pe abima na pasteur Mike alors ata mobali mo aza pembeni po ya ko bala ye akoya pousa na pembeni na ete ako approcher ete pourquoi yebi que moi so yo abima na pasteur Mike alors ce qui lelo tozoyoka ba nungu tozoyoka mambezo bima ke pasteur Mike Kalambai a obala Joel Tumba te pasteur Mike Kalambai a obala mwasi mususu wana vraiment et ozala mama na problème et ozala penza problème makasi pona Joel Tumba ezala vraiment likambo moko ya malamu te pona ndeko na biso Joel Tumba po bato bele bayebi ke abima na pasteur Mike aza jeune fille ou déjà grande fille azokola te mais asi akoli kande balobaka mobali mtabalaka mwasi abalaka mobali te
lelo mobali mo bakozala na ye wana mobali yango abongami aye na ye mpo abala Joel mobali mo akobima yebi ke non otala fio mpona bala fio me makambo ebimaka na internet makambo openyela ye aloba makambo nyonso oyo eya na internet mpona Joel Tumba lelo mwa mwasi bato akorate mpe libala poto oyo kake Pasteur Mike Kalamba alekaki na émission nasir na tele bino ba audio wana to boza mposa na bandelango Pasteur Mike aleka na émission alobaki bientôt obala alobi soki e ozala presse abaki peut-être e kozala après stade de martyr ndako ko proposer to e ozala peka na stade de martyr nde akoki ko proposer bon pona nga na préféré soki e ozala pena ke Pasteur Mike Kalamba alinga proposer le biso mutu moko boye soki Pasteur Mike Kalamba olinga penza proposer moi so beto préféré ezala na stade de martyr et ça malamu mingi soki yango penza et osala na stade de martyr alors et ça la pena kitoko ketoke ndaki na stade à l'occasion ya concert ya Pasteur Mike et directement Pasteur Mike Kalamba a proposé et oza malamu mingi mais pas si ozala soki muto bolinga ba proposer et ozala o biso to kanisa te soki muto bolinga ba proposer et ozala Joel Tumba te en tout cas et ça la bien te na communauté et ça la bien te surtout na mwasi ya bato et ça la vraiment kitoko te bandeko to yebi internet soki baye na likambu ndenge likambu ekenda na internet mwasi ya na internet mobimba epakola ye ke abima na Pasteur Mike mais en réalité ça na mutu moko te amona vidéo en réalité et na mutu moko te o abimisa vidéo ke vidéo yango Pasteur Mike Kalamba ye bakanye na Joel Tumba mutu mo abimisa vidéo azate penyela mema likambo na réseaux sociaux etikala pe bongo na réseaux sociaux alors mwasi ya batu réputation et baby mais ce qui lelo Pasteur Mike obala yete soki lelo toyoka ke opoto yoki Pasteur Mike ana mwasi moko mwasi ngazaka na Dubai mwasi ngazaka na Kisasa te fi moko azala na Dubai aza fi de marque ne boyoka ki Pasteur Mike Kalamba ye moka lobaki na émission onga na présentaki bino awa siko soki ezake ya solo Pasteur Mike azana mutu na ye kaka nde tozoyoka ke ana mutu na ye fi wana azaka na Dubai akobala Joel Tumba te nani o perdre tonani o réputation na ye baby alors bon monte que penyel aya na kombo ya mwana batu na réseaux sociaux pour na baby sa réputation ya mwana batu aya na mwana batu na réseaux sociaux pour na baby sa réputation ya mwana batu petit olo babwe ezana muto a contacter biso pour na kokolo bana biso ke Pasteur Mike Kalamba akobala Joel Tumba te Pasteur Mike Kalamba ana mwasi mosusu d'ailleurs bino mo boyoka na mnona bio ton Pasteur alobaki ke mwasi na e fille ya ko présenter biso c'est une fille bien o biso to yebi aza fille moko bo akenda ba Canada aza fille moko bo alobaki yango abakaza mwasi moko bien oto yebi elle a beaucoup de charisme mwasi wana vraiment azala ba respect belé aza fille moko akenda ba pays akenda ki Canada atambola dana ba Canada atambola na ba poto atambola na ba Kisasa donc ela kusake fille o balobi ya Dubai wana Pasteur Mike Kalamba ya robala ezande Sko bongo Joel Tumba aux réseaux sociaux nyonso et potaye na komba Pasteur Mike. Et bongo Joel Tumba aux réseaux sociaux et bimisa déjà combo na ye na Pasteur Mike. Et bongo Joel Tumba aux réseaux sociaux et benga déjà moi si à Pasteur Mike Kalamba bande ko fi wana lelo azanga mobalo balae. So Pasteur Mike Kalamba ya bali mibal bo banga ko approcher ba mona ka pour afu abimana intel ndenge réseaux sociaux luba ke abimana Pasteur Mike Kalamba mais to monate et ana mutu moko ta yana video ba video zawadi circula ba video zawadi bande konanga e circula internet mobimba ba video zawadi mais lelo e ana mutu moko te o abimisela biso déjà video ya Pasteur Mike Kalamba na ndeko na biso Joel Tumba soki mutu ana video wana ya Joel abimisa e ana mutu moko te o abimisela biso video ya Joel Tumba na internet mais tout le monde ba video zawadi o ezala na ngokutu ndenge wana te tout le monde ba video zawadi o yemo ka sala ba montage na ba ndenge na yabimisa ba video o ngana o to mona na internet nani o perdre
En tout cas, famille à Joël Tumba, bazali sou na posa te bayoka kombo ya Joël Tumba na internet, po na Joël Tumba na pasteur Mike Kalambai. Bali sou na posa wana te po, e lokwa kotulisa lokwa mwana bango, da ba mwa lokwa mwana bango azotula. Ba mwa lokwa mwana bango azotula. Pasteur esa aleka da émission pour kaloba ke Joël Tumba na ye relation ezate. Wana pasteur Mike Kalambai esa aleka na émission. Alors, tomona ki Joël Tumba na Zénith ya Paris azalaki lokwa chantre ndenga ba chantre nyonso nde bazalaka. Alors Joël Tumba balobi aza juste chantre ndenge ba chantre nyonso bazalaka na groupe pasteur Mike Kalambai ndenge pe Joël Tumba aza lokola ba chantre nyonso. Alors famille na ba interdit biso toti donc ba pes ba sali pe interdiction na ba interdire internet mobimba bati ko tambo na komba mwana bango po mwana bango ana relation moko te na pasteur Mike Kalambai. Basala ni prédote, basala ni présentation moko boyebi makeno ba bimarabwe ni présentation famille et yebi mambwana te. Famille yebi mambwana te donc présentation et salamate dot nini eloko moko et salemate. Mais lelo penye la bimise la biso kombo ya Joël Tumba na internet pona oluko salir mwana bato. Lelo Penyel avanda Penyel après séparation ya yena pasteur Mike Kalambai. Penyel la bimise la biso combien de mibali na internet? Combien de bibali au Penyel a eli biso na internet? Pasteur Mike Kalambai depuis ba boyana na Penyel bomona mwasi maote. À part ba raison o ebima zawadi asala kibo pasteur kuto boy bazaka na basi o batu alobaka ezalaka batu ba yako bimisa. Ba mona rabango bazanga na basi bazaka sérieuté. Mais biso moko pe na internet to mona film moko bo abimi na ba vidéo non to mona te. Non tout le monde a été. Mais si le pasteur Mike Obala Joël Tumba te et ça la passe peut-être éthique après fardeau dans mon thème Joël Tumba pourquoi combo na e tanga mine internet na ndenge moko abuzoba. Mais aucun jour bon mona Joël Tumba bima na internet pour y ça la analyse tout peut faire pour y éclaircir batuke oui réellement abima na pasteur Mike Kalambai te non tout le monde a été. Non to monate Joël Tumba ye mona leka na TVT mais lo soki famille loba soki batu ba loba mais Joël Tumba za mwana mukete lelo to ya lobela likambo mais to ye ba pe que Joël Tumba aza mwana mukete mwana mukete jamais ko mona internet lobela kombo na ba makamu obo tango yo moni koza na ona relation wana te loba vérité que nazaka na relation moko te alors kombo na nga esila na mino kwa batu peut-être batu ba otika kombo na yo pour age poussana aza mwasi age poussana ana poso za na relation sérieuse ana poso za un jour pas va ndaka libala na banjo bota bana na ye mais likambo pasteur Mike to ebité biso so to tala na misu biso so to tala na misu pasteur Mike alobaki na biso a promettre biso ke aobala bientôt pasteur abimisi a promettre biso ke aobala bientôt et puis sœur oyo la biso aozala bien. Et puis pasteur Mike a souligné le sous-point moko boye ke touroyo ayebi famille o ya koti. Touroyo ayebi famille wana bien donc là c'est que famille Penyel ayeba ki yango bien te. Et là que ça bongo. Alors Joël Tumba toye ka mingi beaucoup plus que le toye vraiment beaucoup plus que le bela likambo ya Joël Tumba. Joël Tumba yaka ko éclaircir kombo na yo. Yaka ko éclaircir kombo na yo po age poussa na bandeko bablon oso effré na batu ba vie o mona osala ke lo mobo sur sala na wangote lelo batu babimisa ke Joël Tumba bimaka na pasteur Mike Kalambai musu basala babimaka na bangote musu Joël Tumba za innocente pasteur Mike Kalambai za innocent ayebi yango pété musu zo noka ba makambo elo ba na réseaux sociaux o bango mibale ba yebite o bango mibale ba tikala po bimate ba kutana mais réseaux sociaux e bimisango ce qu'on a nyo perdre po balobaka mobali nda balara mwasi abalara mobali te bo mona te ke soli kambo wana eza pena réalité na nyo perdre Joël Tumba perdre soli kambwana o eloba na internet eza vraiment ya solo eza vraiment réalité en tout cas na bisibino Joël Tumba nde au perdre pour le pasteur Mike okendene ka sali relation à proposer fille moko papa babali mais Joël il faut mobala ya ko balai mobala na tango yo balai mobala na azana besoin explication expliquer relation yo na pasteur Mike comme na niveau ni zaki na niveau nini ti e comme na TV batu ba ya kolobela mo et à qui to côté
En tout cas, eza vraiment kitoko te. Ce que ça que bozalaka na relation amoureuse te, c'est le moment. Ce que ça que bozala na relation amoureuse, ça va bon continuer. Mais ce que bozala na relation amoureuse te, c'est le moment bo bimisa na ba vérité mususu pour na ko sauver vie à Joël Tumba. Akoki jamais kotambola ka na caché à pasteur Mike tandis que ye moko yebi ke abimana pasteur Mike Kalambai te. Alors to epena kolobela beaucoup plus likambwana bo sauver image ya mwana bata mwasi po ana besoin avenir ya mulai. Famille e bana posa balia mbonga libala ne famille e bana posa ba mona bana na e famille e bana posa ni age kende kande na loba age kende. Alors to sauver image ya Joël Tumba so Holanda biso sauver image na yo e ozala malamu mingi. Merci na bato bolinga Irsil Botela TV, merci na babone tout ya Botela TV. Rendez-vous ezaka moko le 27 juillet oyo. Rendez-vous ezaka moko na stade des martyrs. Alors bande konanga bandaka de kusomba billet na yo to ebi ke rendez-vous ezaka moko. Ndeko zolanda biso bandaka de kusomba billet na yo ça va chauffer na stade des martyrs. Merci beaucoup bande konanga nyoso bolinga Irsil Botela TV. Partagez vidéo na biso na Facebook, partagez na Messenger. Partagez na WhatsApp, tiela biso j'aime bien et usala malamu mingi, nzambalola ako pambola yo. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion, ce qui est soisonité. Bisous, bye! Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.